Kombo tata mwana pe tata Molimo Santo ya solo nzela toza kolanda ya tata Nzambe nkolo Yesu tata Molimo Santo yango bapesi biso mibeko bapapa batikelaki biso makambo misato bolingo mibeko pe misala nde kolongisa biso likambo ato négligé te tuzo kotonga lingombo ya tata Molimo Santo pe kotonga Yelusalemi ya sika oyo kozalaka mabota na mabota bakoyawa na Yelusalemi tango bapesi yango epa na biso tango ya papa Kimbangu ye moko akangami amoni mpasi bakoko na biso pe bamonaki mpasi totalaki awa na nkamba afandaki 2 mois na 2 mois wana na mosala na ye baye kokanga ya ye teke tolobaka bamusicien bayaka na 6 juin to asalaki ka 2 mois te ntango wana ange abimaki Gabriel te Mikael eyaki kolongola ye na bitumba wana nde akendaka na mbanza nsanda avandaki 3 mois kuna asalaki misala ya mingi aloba mpe makambo ya ebele kino nkolo Yesu bango bauti beko babimi papa Kimbangu asimbi mutu bato batoni mpona nini osimbi mutu nkolo Yesu alakisi ngai pasi oyo ezalaka na Sodome na Gomore pasi wana alobi na sauve bato wana kasi eske nga na kokoka nkolo alobi bunda kaka ata mibale misato bakolonga toyebi histoire be toyebi te elakisi ke pasi ekeke ya mine yango oyo bapesi na tata Simon Kimbangu papa libre eleka nini nanu wana yo toyebaka histoire bien elingi olobaki ekeke ya mine eza ya suka ya liboso soki olongaki te ya mibale olongaki te ya misato olongaki te ekeke ya misato ya mine pardon ekoti na tata Simon Kimbangu abikisa bato papa libre balakisaki tata Kimbangu nini. Merci Nzambe na ngai na kombo misato ya bule tata mwana pe tata Molimo Santo papa limsanga litoyo nayokaka bien te nayoki bien te papa limsanga ngai nalobi papa Kimbangu balakisaki ye na mbanza nsanda na nkolo Yesu ntango auti beko asimbaki mutu oyo alobaki abikisa oyo babebaka na Sodome na Gomore. Merci papa Nzambe na ngai papa Simon Kimbangu na tango akendeki na mbanza nsanda na tango auti na beko nkolo Yesu alakisi ye ba jeune alobi tala ba jeune wana baza koya te ya bango ni bango ba jeune wana babikaka te tobikaka te na Gomore na Sodome papa Kimbangu alobi eske nakokoka bango ba jeune wana bazalaki ebele
Yabi teya bango ata moko ata mibale oyo akobika abiki yango wana tomonaki na ntango papa Diangenda aye na nzoto ya papa Simon Kimbangu aye botama na 1918 aye ko instauré journée ya mardi. Journée ya mardi ezali journée oyo papa Diangenda asalaka sacrifice suprême oyo asopaka makila ezalaka mokolo ya mardi le 29 juillet. Donc na mardi wana yango wana toyaka po toyekola makambo oyo tata Simon Kimbangu asalaki na bunzambe na ye na bukoko na ye. Papa oyo tindaki ngai wana tolobi. Merci kokendete pese kita wana na muke. Toyoki musala bapesaka papa Kimbangu. Likambo na lingi na lobela wana papa elebe eleka bino nyonso ndenge bozalaka bino misato. Na mama Clément likambo ya Sodoma na Gomora eza na Bible. Papa kotangela biso soki osilisi nde naza na likambo ya koloba. Napose bino ba question. Na kombo na tata na mwana pe tata Molimo Santo. Merci tata Nzambe Molimo Santo kopesa biso maloba. Okolibisa biso buke tokozongela Sodome na Gomorre. Tozwi oyo opesaki biso kuna na kati. Bongo tokozongela wana na suka ndenge opeselaki yango. Saki papa Simon Kimbangu batu oyo bazalaki na tango ya Sodome na Gomorre. Yango toleko tanga mwa liloba moko muke awa boko tokotanga texte ya Sodome na Gomorre. Na Mosakoli chapitre 3 verset 15 balobi la biso boye. Makambo ezali kosala masikoyo pe oyo ekosala masima esi esalama kala. Nzambe azali kozongisa bobele makambo oyo esi eleka. Na Matthieu chapitre 11 le verset 13 ti la verset 15 totangi boye. Pamba te liboso ete Yohani aya mibeko ya Mose mpe ba profete nyonso bazalaki koyebisa ete Nzambe akotia bokonzi na ye. Bondima to bondima te, Yohani azali Eliya oyo balobaka ete akoya. Moto oyo azali na matoi ayoka. Na komona tata na mwana pe Molimo Santo. Mwa texte boke oyo papa badelaki kopesa biso ndenge tolandi na introduction na ye alobeli mission ya papa Simon Kimbangu awa na mboka Yerusalem
mission na ye tango papa Simon Kimbangu aye awa tapa lobby asalaki kaka 2 mois na sima 2 mois mobulu oyo ekoyaki dans le 6 juin oyo envahissement ya salamaki ya cité sainte nde akendeki na Mbanza Sanda kuna na Mbanza Sanda asali 3 mois ongo azwi message oyo nkolo Yesu apesaki ordre ete ako akozonga na Yerusalem pote mokonzi bakokangaka ye na mboka mopaya te esengeli bakanga na mboka na ye na chef lieu ya bokonzi na ye yango na nde azongaki awa yango tozali kolakisa ete mission ya papa Simon Kimbangu motindami parce que batulaki ye na tribunal na wi ngai nazali na ngai mesia te nazali pe prophète te mais nazali motindami ntumwa ndenge alobaki yango na Kikongo motindami ya nkolo Yesu bon motindami azalaka na mission oyo bapesi ye mission ya papa Simon Kimbangu ezalaki ete akoka kolakisa biso azongisa biso na nzela na tata parce que tango basolaki na nkolo alobi te bato na ngai babungi nzela mon peuple est infidèle donc natindi yo okende kozongisa moto wana oteya bato na ngai bakoka kozonga na nzela donc matei wana ezalaki mpona kopesa biso boyenge ebene mpo na pesa biso kimia mpona kolakisa biso lolenge nini tokoki kovivre ndenge nzambe azali kolinga yango awa na mokili ayebisaki biso makambo mingi oyo maleka mayema kosalama to eza kosalama na ntango na enama oyo kosalama mikolo ekoya ndakisa oyo papa auti koloba sikoyo ete ntango bake kosambela na kuna nde aye kozwa vision ete bato oyo bazolongaki te na ntango na Sodome na Gomore bango na nde bakozonga na kati na mokili ye mukumba bapesi ye akoka koteya bango akoka kobongola bango mpo te bakoka korécupere bango ya solo lokola azali guide azali motambwisi toyebi ndenge ateyaki ndenge asalaki mosala na ata ezalaki atango mokuse mais lokola ezalaki mosala na Nzambe tomoni mbuma nango yango ezali kopesama sika batango bato yango oyo tata abonaki biso ye tokomi lelo na 4e génération yango na lelo tata molimo centre papa Simon Kimbangu kiangani mokonzi ya bole mokonzi ya Lingomba azali kolamusa mayele na biso makanisi na biso ete batata ba maman ese toyeba te biso lokola tozali awa na 4e génération tosi tozonga mbala mibale mbala misato mais moko kati na biso ayebi te parce que za maboma miyankolo ntango boni asi asali deja na mokili awa ke azongi sika yango baza kokebisa biso etamboli na biso kozala lolenge nini nani ayebi nombre de fois aussi asi azongi na mokili na génération ya liboso ozalaki nani est-ce que na longaki est-ce que yo longaki mais awa sikoyo ba papa kuluto alobi na biso ete tata leki abwakeli biso filet de récupération filet de récupération donc ezaki na soirée spirituelle na yebite biso tozali en soki soirée spirituelle tosimba yango de tolandelaka yango tokotaka yango ndenge papa apeselaki ya papa bapesela biso yango programme nzoka nde babi yango nde soirée spirituelle yango nde eza kosokola biso savon esokola biso bambindo yango na batata bamama tango tokovanda na tango ata yo moko ke kovanda na ndako ozwi mwa kosali mwa examen de conscience parce que même kombo oyo nga naza na yango ndakisa nga naza na kombo kabemba est-ce que kombo neze ya ngai eutaki wapi bongo koko oyo azalaki na kombo na nani donc moni eza likambo ezouta musika ezali kozonga yango totangi na kati na mokanda ete makambo tozali komona eza makambo eleka yango ezali kozonga a confirmer biso ete solo biso baye toishuwaki na tango ya Sodome na Gomore biso yeyo nde tozongi lelo a confirmer biso na mokanda ya Matthieu totangi ete Jean-Baptiste ye wana nde Eli oyo akufaki oyo amataki na likolo na nzoto lokola akoki kokota kuna na lola na nzoto te nde bazongisaki ya lati nzoto ya Jean-Baptiste nde akufaki na nzela na liwa mpo na ntina na mosala na Nzambe yango bazo attirer attention na biso moko na moko kati na biso to kanisa to sosola maye papa Simon Kimbangu amemelaki biso mpo te ba récupérer biso to kokozonga eza na chance na biso parce que liwa eza mibale tozana liwa ya nzoto na liwa ya molimo donc soki tozana chance
nzambe atindi biso po tosala susu mbala mibale to mbala misato po barécupere biso bongo tokota na mpolo ya nkolo 4e génération nde yango oyo ya chance ya récupération soki sikoyo nazali na mibeko te misala na nzambe naza kosala te deti sikoyo toza na botongi ya Yerusalemi natonga Yerusalemi te nasala mosala na nzambe na bolembu naza na mibeko te génération ya mitano ezali te c'est-à-dire tokobwakama na libulu ya moto oyo ya fofolo oyo nde chance ya kozonga na mokili kozala te yango wana batata bamama nzambe apesi biso chance ete lokola tozongi na mbala oyo tolonga toeshue lisusu te po soki toeshue na mbala oyo eza ya libela tokomona na lisusu na mokili te tata molimo centre natiki place na batata mosusu. Merci. Bona ngonga tozwi la Genèse to ebandeli chapitre 19 tokokita moketi na se wana mpona texte ya Sodome na Gomorre. Yahweh abomi Sodome na Gomorre. Na verset 21. Tango moi ebimi Lot asi akomaki na mboka Sor. Yahweh akwesi moto na fofolo na mboka Sodome mpe Gomorre. Boye abomi yango. Asilisi bato nyonso oyo bavandaki kuna mpe biloko nyonso ebimaka na mabele. Kasi mwasi ya Lot atalaki na sima bongo akomaki likonzi ya mungwa. Na ntongo penza Abraham akei na esika oyo ye asololaki na Yahweh. Atali na se epai ya Sodome mpe Gomorre na bapembeni ya Yordan. Amoni milinga ezali kobima na mokili yango lokola milinga oyo ebimaka na furu monene. Kasi tango nzambe abomaki bavili ya pembeni ya Yordan esika Lot azalaki kovanda. Makanisi na ye ezalaki na Abraham. Yango wana alongolaki Lot na likama yango po akufa te. Ndenge bazali kopesa biso dernière chance pote toko kodika te lokola bato ya Sodome badikaki bazwi chance bazongi lelo na mokili et c'est biso tokozwa sous chance wana kozonga na mokili yango nde batindi biso bolingo beko misala soki tokosala yango nde tokolonga libela. Merci. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo bandeko na ngai na tango mundele ya yaka ayekolaka liboso Kikongo yango wana akomaki livre oyo bakomi minsamu mya Biblia makambo oyo tata nzambe azopesa biso lelo Gomorre na Sodome ndenge nzambe azikisaki yango bamindele basalaka yango bien mwasi ya Loti ye wana akomi ekeko ya mungwa soki totali lisusu deluge tala ndenge bato baza kokufa yango wana tosalaka économie spirituelle na makambo oyo bapapa baza koloba na biso na telemi wana na komba tata mwana pe tata molimo santo. Merci. Na komona tata mwana tata molimo santo papa molimo santo papa Simon Kimbangu Tiangani merci pour na maloba. Sujet oyo pesi na mokolo malelo ezali très important. Ezali pédagogie pour na kolakisa biso ke toza kokoma na tango na suka. Ponkolo Yesu alobaki yango ete na tango na suka ekozala lokola na tango ya Noé bato bakolia komela kobala kobalisana bazali koyeba te me na tango moke mpele yaki bango nyonso bakufaki. Na tango na suka pe kozala bongo. Na tango na suka ekozala lokola ndenge ezalaka na Sodome et Gomorre. Bato kolia komela bazali kobalana kosakana kotyola kofinga ndenge bafingaka Noé ndenge pe bafingaki Lot kotyola kasi na bantango moke mbula ekitaki
bango nyonso tu ndenge bauti kotangela biso bakufaki. Na ntango na suka mpe kozala bongo. Na ntango na suka yango mpe tozali komona kotsolama kofinga bato bazali kosakana me baza koyeba te ke likama moko ya makasi ezali koya ndenge elobamaki ete nzambe akosala likambo oyo emonana nanu te na kati na mokili. Donc période biso tokomi une période moko très dangereuse. Mais lokolo rappele biso likambo wana et biso nyonso tout kamatango avec le plus grand sérieux. Ndenge pe ba texte ba wuti kotangela biso makambo kaka ya kala yango wana nzambe akozongisaka yango epesa biso mayele. Makambo ezala lokola histoire ya kala nzambe akamati yango azongisi yango epe na pokwa lelo azongiseli biso asali biso rappel wana po toyeba ke tokomi na tango véritablement ya suka tozwa mayele. Yango wana elobamaki ete baprophétie bamakambo nyonso tu bisakwele nyonso tu na tango lokola toza na 4e génération yango nyonso tu ezali kokokisama po 5e génération ezali te. Alors ekomi na biso komi lengele makasi na yango soki tokoki kotanga na Daniel chapitre 12 verset 2 et Daniel 12 verset 12 p. Kuna nzambe ba rappeler ba yebisi na Daniel balobi na tango na suka bato mingi oyo balali na kati na potulo bakolamuka mamususu mpo na elonga na nkembo po bakozwa lifuti malamu bamususu pe po na soni pe na mpasi na kolela na lubwako ya libela. Mais bakebisi Daniel balobi yo zali kokena kino na suka tango kokena na suka okotelema mpo etozwa lifuti na yo. Donc basakoli bato nyonso tu ya kala kaka bango wana bazali kozongaka. Et puis na baoyo pe basalaka mabe ndenge ezalaki na Sodome et Gomorre bato wana nzambe lokola azali nzambe na mawa enge bene oyo biso tolandi alobi kamata bango teya bango lisusu yango na mingi bazongi kasi mpo na kobongwana matata kotiola maye bango bazali kosala kaka bazali korepete yango kozanga koyeba ete tokomi na ntango na suka. Yango na papa basakolaki yango mais nkolo Yesu aye koloba yango na Luc chapitre 13 verset 28 à 30. Nkolo Yesu non seulement alobaki makambo oyo ya Jean-Baptiste mais na verset 13 na chapitre 13 verset 28 à 30 nkolo Yesu aye koloba likambo yango abimisi secret albitala na tango na suka bino bokomona ezala Abraham ezala Isaac ezala ye moko Jacob bokomona baprofete batu na kalakala bokomona bango na basantu bapetu bakoyingela bazali na kati na bokonzi na likolo kasi bino aza koloba na bana mingi bokobwaka malibanda kolela na koswa mino pe apréciser bango ba publicain batu na ndumba batu na yauli mingi bakoprécéder bino na kati ya bokonzi na likolo me bino bokobwaka malibanda yango na lobi batu ya yambo bakokoma batu na suka e batu na suka mpe bakokoma batu na yambo. Likambo na nkolo Yesu yende alobaki yango tango mpe kaka yango papa na papa diangenda tango azalaki koyekolisanga ba texte ya Daniel apesi nga devoir na devoir ya apesi ngai lokolo rappeler yango ngai mpe na Dieu makasi kobimisa yango tango ye apesi nga devoir na lobi soko mbula tuku samwe koke pona Israël eh bien ekozala destruction ya Jérusalem. Tango na kamati yango na komi yango na papier na devoir ndenge kaka yo mpe mokolo malelo za kopesa biso ba devoir akamati papier wana baketi na Gombe bake ko corriger yango na papa kolutu. Après réponse ya bango mibale ba ko pesa ayo pesa na réponse abi
tokenaki kotalela likambo oyo olobaki effectivement ekomami na Jérémie na baprofete ya kala mbula tukusa mosoko ekoki mais Israël Jérusalem ya kala ekozala détruite te po tokosala remise reprise entre Yerusalem akala na ya sika et tozali kokenda na esika wana. Papa mfumalongo papa Diangue na salaka 3 voyages en Israël, 3 voyages pe kuna na Mbanza Congo. Sika boye mokolo yango na lobaki yango mbango penza bato mingi ba comprenaki te. Poye ayebisaki abimisaki secret alobi tango biso tokokenda kuna tokokenda 70 personnes tokokende na avion mais tokozonga na makolo mais tango biso tokozonga mokili mobimba bakomona ndenge biso tokozonga et tokokamata ba richesse ba makamu nyonso ezalaka kuna etikalaka na lac Tibériade etc. biso pe tokoya kozonga na yango et tango ya zali koloba bongo papa dans Apocalypse chapitre 10 verset 7 basakoli yango clairement que na tango wana na mokolo wana mokili mobima ndenge biso tolobaka na slogan na biso Yerusalem dikunda nga tata nzambi mfumu Yesu etata mwanda velela. Déjà dans Apocalypse sobokotanga 10 verset 7 balobi na mokolo wana mystère liboma mi ya nzambe kozala lisusu te. Batu nyonso to bakoyeba polele ke tata kisolokela za nzambe tata dialunga nazali nkolo Yesu et papa Diangue nazali tata molimo mo centre et mokile mobimba bakoyeba yo mpe papa Simon Kimbangu kianga tango likambo wana ekosalema mokile mobimba wana maloba na ngai te ya papa Diangue tango ekosalema na mokolo wana de abana pesa biso pe explication ya enlèvement bat bakoye bate ezali ndenge nini kozonga na nkembo na lokito ke mangisa tazala ki likolo nzete akwe na se akobuka na te nkembo wana ya ndenge wana ekoya awa na nkamba Yerusalem e bato e bakokende kuna bazali bato ya kala liloba na nkolo iso emonisama pokuna nde bango bakokita lisusu na sete akobenga bango bakomata e batu nyonso tu bakomona ete bankoko nyonso tu ya Israël babombama awa na Afrique awa na nkamba Yerusalem bakoma na bango bakimbangiste e tango likambo wana ekosalema awa na nkamba place ekomona na te na tango wana baavion mosusu ekokita kaka ekomi na maya place lisusu ezali te kuna na Brazzaville bazokatisa na fleuve bato mosusu awa na aéroport anzili place ezali lisusu ba mosusu avion mosusu ekokita na Mbanza Congo mpo ete bayao bato nyonso toute destination na nkamba etango bango bakokoma yango wana papa ndenge ozali kopesa biso mikolo oyo botongi nkamba Jérusalem avec accélération mingi tozali koyeba te mais ntango nde bilaka ezali kopusanaka pene parce que bato wana bakoya esike komona na te kamwa aérodrome na biso awa nayebi te place ekozala awa mpe awa place ekomona na te maloba ya papa Diangue e bato nyonso tu bakoyeba ke tata Kimbangu azali nzambe e basakola yango papa ezali na kati na Bible Jérémie chapitre 31 verset 34 na Hébreu pe chapitre 8 verset 11 balobi kuna na kati na mokana na nzambe Jérémie alobi moto akoteya lisusu moto te ke yeba nzambe po bato nyonso to bakoyeba nzambe azali wapi mpe azali nani bato nyonso to bakoyeba yango. Zacharie chapitre 13 verset 3 pona kosukisa Zacharie asi aloba yango ba prophétie wana nyonso 4e génération yango 5e ezalite tozako kena yango na suka. Zacharie na chapitre 13 verset 3 eloba miboy soki na tango wana likamango ekosalama moto soko alobi azali kosakola ndenge papa Paul Manika azala kote yao soko moto asakoli
tata na ye moko na mama na ye bakoboma ye balobi ozali moto na lokuta nzambe biso nyonso tutu yebi ye moto mosusu soko alobi mais kasi ozalaki soko bishop soko titre nini awa toyebaki ozalaki mosakoli abi te nga na ye paysan nazalaki kaka kokata bilanga makambo na nga nazalaki nango te bato bakowangana ntango wana ekozala ntango mokili mobimba bakoyeba mais kolia komelisa bato ekozala ndenge nini parce que ntango yo ozali kokundola makambo oyo ezali komonisa mete tozali kopusanaka pele totunaki tata mokonzi ya bule papa biso tozosenga bolimbisi ya lisumu na dana eve est-ce que bamindele bakoki koya baya kosenga kaka mbala moko abi te soko baye ndenge wana valeur ya bolimbisi ekomonana te mpo bato bazali kolia bazali bien bakoyeba valeur ya bolimbisi te même pas ekokotela bango nsima na yango bakoya kosenga bolimbisi ebolimbisi wana ekozala na valeur bakoya kosenga epai na bino bino bosengi na nzambe bango bakoya kosenga epai na bino bato mwindo. Et depuis le 20 octobre dernier papa total yango na message eza circulé na le 20 octobre kaka oyo pour papa Diangenda c'était le 23 octobre bamonaki ye na sanza. Mais le 20 octobre, oyo, pape na Vatican, na messe avec 18 cardinaux. Et ça secrète parce que c'est le monde entier qui est au courant. Tant où il y a azali kozwa, azali ko célébrer Eucharistie, directement pendant 7 minutes a dû vision, il y a pas si azali koya na mokili, ba collaborateur na abani kolela. Tant il y a 7 minutes, 3 minutes à Fokami, les images sont là, à Bandi Kolel. Nin, Abina Nzamba, Lakisinga, Ndenge Mokile, Kokufa, Ndenge Bampasi, Koya, Ndenge Nzala, Eko Kota Nakati na Mokili, Ndenge Mangomba, Eko Panzana, Yango Eko Mama Nakati na Bible, Yango Pe Tozali Koloba, Yango Pe Yo rappeler Yango Papa, et ça veut dire que Tokomi na Tango na Souka. Ce sont des grandes civilisations qui ont et bangonyo surtout bakoya ko kimela awa na nkamba nde to bani ko koma na suka yangwana na lobaki pe na sukisi wana to komi na esika moko très dangereuse oyo motu na motu est-ce que yo kozala esika na mwinda ya solo ya lobiko ou bien okozala na esika ya molili pe ya pasi mpe ya libela pour 5e génération ezalité awa biso tozali awa botongi nkamba Yerusalem parce que bato wana nyonso tout tango bango bakoya bakosimba ki mangiste ne lamba bakoloba to yoki nzambe azali na kati na bino Zacharie 8 verset 23 bakosimba ki mangiste ne lamba nzambe azali kati na bino oko memela ye ndenge nini oko memela ye wapi soko bolingo mibeko pe misala ezali na yote nkamba oyo esengeli papa na zongeli wana totonga yango batata ba maman ba jeune prenons ça avec le plus grand sérieux avec accélération kolona pe ko bokola et comme na biso lokola lisekite parce que nzala pe passe ezali koya et monana na noté yangwana nkolo salobaki soki mikolo wana bati yango mukusete moto akobika azali te mokili mobimba ezali koya esika nini awa na nkamba Yerusalem et soko biso tomi bongisi te ekozala na biso ndenge nini mate yango bazali kote ya biso papa azali ko rappeler biso yango esengeli biso tozala prudent et tokamata likambo na biso avec le plus grand sérieux na komwa tata mwana tata molio mosanto. Merci Yahweh pona maloba na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Merci pona encadrement pe formation zaliko pesa na jeunesse ya mokili mobimba à partir ya nkamba ba jeune nyonso bazaliko la na ba télévision radio na ba réseaux sociaux formation ozaliko pesa na ba jeune po biso nyonso tozali ba jeune. N'introduction na yo olobi nzela tozali kolanda ya tata nzambe yango apesi biso mibeko ndenga apesaki na Dan ne bandela mokili apesi na Moïse yango tozali kotanga kino lelo
po lobi batata bamvoala batikelaki biso bolingo mibeko misala balobi yango nde kokomisa biso bato minene mais soki to néglige yango pasi na biso ekosila te. Maloba ya papa Diangenda le 2 janvier 92 na centre d'accueil ya Kinshasa. Pe opesi biso histoire ya papa Simon Kimbangu pe mission na ye abandi na Nkamba 2 mois akei na Mbanza Sanda sali 3 mois ya mateya ya kobikisa ya kosunga pe akoti beko po ete nkolo yesu alakisaki deja ke ntango akokanga mekoki mokonzi bakangaka ye na mboka bapaya te zonga na Yerusalemu na Nkamba e akotaki beko kuna nde nkolo yesu alakisaki ye bajene ebele oyo babungaki pe bakufaki na ntina masumu na bango bande bandela mokili na ntango ya Noe na Sodome na Gomor nde apesi papa Simon Kimbangu mission wana ya koteya bango pe ya kobikisa bango. Eye alobaki ese na kokoka alobi soki moko mibale bakotosa okosepela na bango ndenge nzembo na biso elobaka. Donc papa pona kolobete oyo tozali na 4e génération et papa Simon Kimbangu nde patron ya 4e génération. Likambo ezali sérieux po yo moko kebisaka biso ete 5e génération ezali te. 4e pe ya suka yango oyo elingi koloba tolongwa na distraction tozwa makambo na sérieux po tokomi na tango ya suka. Lokola 5e génération ezali te, 4e ya suka yango oyo moto oyo akolonga alongi po na libela, oyo akokweya akweyi po na libela. Mais Satan pe aye kokotisa ba distraction ebele po na kopengwisa biso kolongola biso na molongo na yo. Yango batelaka biso po ete totikala kaka nsima na yo. Ya solo po toyeba ba génération ke tozali ya solo na 4e génération. Papa Diangenda tango ozalaki na nzoto na ye po olimbolaki biso ete première génération ebandi na création ya monde, c'est-à-dire na Adam. Ebandi na Adam esuki na Noé première génération. Yo nzambe bomi mokili na mai bato 8 kaka babikaki ndengo lobaki mokolo wana. Mokili ya sike botami ba umeli masumu ezongi lisusu nde yango yaki kobomango na moto Sodome na Gomoro oyo sili koyebisa biso. Ebandi donc 2e génération ebandi na Noé donc 3 kaka soki to bagisi na mwasi na ye Lot donc balinga bazala 4 même 5 bakomaki te. Yango obomaki mokili 2e génération tolobi ebandi na Abraham esuki plutôt ebandi na Noé esuki na Abraham. 3e génération ebandi na Abraham esuki na nkolo Yesu. Esika ya bato kokufa ebele nde nkolo Yesu mwana nzambe alobi tika nga na kufela bango po ete makila na ngai somba bango. Ndenge tobondelaka na libondele le 6 avril nkolo Yesu yo okufaki na ekuluzu makila na yo esopanaki po tobengama lisusu bana na nzambe. Grâce na makila wana nde tobiki pe tozwi lingomba. Nde 4e génération ebandi na nkolo Yesu esuki na yo papa Simon Kimbangu. Donc ya solo 5e génération ezate. Sima ya yo tata Kimbangu mobiki si mosusu akoya te. Esengeli to lamoka biso banso tozwa likambo sérieux. Po meme nzamba alobi yango na Exode 20 verset 5 ete na kopesa etumbu na batata likolo na bana kino libota na misato pe na minei na bayeba koyinaka nga pe baboyaka kotosa mibeko na ngai. Donc etumbu nzamba apesaki ekosuka na 4e génération. Ebanda Adam na Eve création ya monde, effectivement 4e génération yango yo tozali. Et patron yango ezali yo tata Simon Kimbangu. Donc 5e génération ezate. Donc pasi esengeli sila na turo yo na génération yo. Bolamo ezali koya. Yango lobaka na biso ete pasi ezali koya ezali ya kozwa te. Bisengo ezali koya ezali ya kozanga te. Yango papa tala maye yo lobi na biso po lobaki na biso po ete to sakola ba jeune na mokili mobimba bayeba ke likambo a sérieux ezali koya. 5e génération ezate 4e pe ya suka yango yo même nzamba alobi yango na Bible na Exode 20 verset 5 pe alobi na verset 6 na kolakisa boboto na bato nkoto na nkoto
bayeba kolingaka nga mpe bakotosaka mibeko na ngai. Me tumbu akopesa na bayeba yinaka ye mpe baboyaka kotosa mibeko na ye. C'est-à-dire bato oyo bazoyina yo mpe bazoboya kotosa mibeko na yo, bango wana nde bakozwa etumbu mpe bayeba lingi yo mpe bazotosa mibeko na yo, bango wana nde bakozwa boboto ya nkoto na nkoto, miséricorde mawa na yo, bolamu na yo epai na bango kino 1000 générations. Yango papa sunga biso pona yango tokwa kolonga, yango osengi biso pe totonga Yerusalem. Ezali na kati ya bilaka ya batata, ezali na batestament na bango. Tata kisolokela lobi abwakeli biso fila récupération, bamabondeli basacrifice tozali kosala. Même papa diangenda ye kokotisa tomboli biso maboko, tokatisi bekuluzu, tokoti soirée spirituelle, tolati sak, bexercice retraite tokoti yango, bexercice spirituel nyonso wana po tokoma basante po ete tokwa kolonga yambalo oyo tokweya te na 4e génération. Donc c'est-à-dire bozo sala effort ya makasi po ete yambalo oyo olie tolonga 8 ndenge ezalaki na tango ya Noé, tolonga 3 ndenge ezalaki na Sodome na Gomorre, posa na bino ete tolonga ebele biso nyonso tokota. Yango biso nyonso tolamoka po ete bapesi biso opportunité, chance, occasion yango oyo bolingo mibeko misala pona botongi Yerusalem. Kotonga Yerusalem ezali clé ya bolamo na biso po ete bato wana bakoya kosakola bokonzi ya tata kimbangu bakolala wapi. Yango papa diangenda azalaki na raison ako tuna bambuta wana bakanisi bamne 70 avant babanda misala ya temple ya Nkamba. Asangisaki bambuta atuni bango nani akangaka nzela po ete Nkamba etongama te. Ye moko abetaki tolo alobi na suka ngande mutu nakangaka nzela po soki Nkamba etongami plutôt nani akangaka nzela po ete nzela ebonga te, prince ekota te, lumière to mwinde ekota na Nkamba te, c'est-à-dire développement ya Nkamba. Nde na suka alobaki nga moko nakangaka nzela po soki prince ekoti même mbambala mituke kokota wa ba velo nyonso siko tokolalisa bato wana wapi. C'est-à-dire kotonga Nkamba ezali clé ya bolamo na biso. Yango papa mfuma mbanza tikaki testament botonga Yerusalem. Soki botongi yango te pasi na bino ekosila te. Yango papa diangenda avant batonga temple Nkamba tunaki ekita ya kokita ndenge bamonaki na 1956 obieto sala na maboko. Bambuta na biso lokola bazalaki mayele balobi to sala na maboko totonga ya kotonga. Papa diangenda lobi bozali mayele soki ekitaka kokita bino bomoni pasi te botoki te siko bokozwa mapamboli ndenge nini. C'est-à-dire tant tozotonga Nkamba tozotonga lingomba, 1 tozwaka mapamboli la bénédiction, 2 tozwaka bolimbisi ya masumu la rémission de nos péchés ou bien le pardon, 3 moto na moto atongaka ndako na ye na Yerusalem tango akokufa oke kolala kuna po ba témoignage eze ebele ya bayeba kufa pe basekwa bamona ete bayeba mipesa kawa bandako na bango kuna se silaki. Boyo bazali ko négliger bazali nano bamusu na fondation bamusu eloko ezate. C'est-à-dire tango yango yo biso nyonso to lamuka. Yango ya solo crise ezali. Biso bato tolobi papa ye moko azo comprendre que crise ezali naza na mosala te. Yo lokolo monaka makanisi na biso oyebaka yango poza na social obiko na biso nde otindele biso nzembo na nzela ya dirigeant. Na yebi ete bozali na pasi kaka na pasi bosala misala na pesi bino eba ete ali bobanga Nzambe ezali nini yango wana tomipesa towelela bokonzi ya likolo oyo etikali ye moko akopesa. Ezalaka na biso nyonso bajeune sala oyo nyonso olingi. Me bapapa ntango balobi retraite alati bamama bitambala alati biso bajeune mibali
bilamba ya propre ya kitoko beko ebandaki préparation ya soirée critique ezalaki wana bana koreki papa apesaki bango programme monene aponaki bato bakotambusa bango atambusa beko papa Tukemboso azali te biki mpe ntango wana lelo oyo baza lisusu te yango nabengi mama Clémentine na kati ya groupe wana batunaki bango bikeke nyonso nani azonga asala mbala boni pesa mikro na mama Tukemboso keso wana papa apozaki bato bazonga mbala boni na génération nyonso loba mama Clémentine. Merci tata Molimo Santo pour na maloba. Ezalaki na 1992. Ezalaki na 1992 to uti na ndako nzambe na centre tozo kende kotika papa ndeto banaki kotika ye tokomi na katikoti kona place ya chapelle ndenge tokosepelisaka bakrie betamaki wana ebetamaki wana papa aye koloba likambo moko alobi papa aye koloba likambo moko alobi ete ya solo na moni bondimelinga kasi mama ya likambo bobongwani te bondimi kasi bobongwani te sikoyo responsable na biso azalaki na biso papa Henri alobi papa abi papa ngai kaniselanga kaka alobi bobongwani te sikoyo na kobikisa bino ndenge nini alobi papa kaniselanga ata mpo na misala papa alobi mpo na misala bonazongi mwa nsima lisolo na ye eza ndenge nini ndenge papa atuni aya bato bayaki mbala combien ye lisolo papa abetelaki nanu ye moko aye kobetela biso abi papa azalaki kotambola ne mokolo mosusu kota lifelo kuna azotambola na ye ayoki ye papa Henri azolela nzambe kanisela ngai ata na mosala oyo nasalela yo na bagénération nyonso kanisela ngai papa lero ayoki na mawa wana alobi mbala oyo lokola nga moko nakokita na mokili nakokita na ye mpo na ya kolongisa ye yango wana ayaki kobota masusu donc asalaki déjà 6 fois ya 7e fois yango wana abotamaki lisusu ntango abotami sikoyo azalaki responsable azotambusa beko ya bajibe azotambusa mpe biso na misala na makambo nyonso ekokoma ekolemba ne azokipe lisusu te alobi beko koti bitsekwa akoya lisusu na beko te papa amoni ndenge wana ke pa na biso azoya lisusu te apesi na maboko ya papa Tukemboso alobi ata akota na beko oyo ya bolimbiso ezalaki na centre akotaki mpe bango na papa mponda moto bazala kuna na konti na biso ya koreki alobi ata asambeli te aya kaka ata pongi apamba alala na ye mpona konte ye kaka mpona kwa kobikisa ye mpona bagénération nyonso asala nzambe makasi azala nganga nzambe monene abongola bato asala misala makasi me ye alongaka te yango wana sikoyo na ye mpona alongisa ye nalingi nalongisa ye me alalaka ne kaka wana sukasuka aye kokima lisusu sikoyo na mokolo wana le papa alobi bongo bondimela kasi bobongo wana te alobi papa kaniselanga ata na konti ya misala oyo nasalaka papa alobi ezala yango bongo me eloko epesaka biso nguya na lingombo na biso différence na mangoma mosusu ezali mibeko soki mibeko ezali accompagné na misala na bolingo mpo moto akoki koloba te aza na mibeko bongo aza na bolingo te donc soki moto akokisi mibeko seke akokisi mpe bolingo mais oyo ezali ke nakanisela yoke rien ke mpo na misala bakawana eza rare mais tokotala mais eza un peu rare ale simo alobi papa alobi papa
na bota na kufa ata bobanga kaka na kufa ata na ya kobota ma mort ne pokwa ko bikisa ngai papa place wana azongisaki réponse te donc na mona tata moko so ya pasteur azaki conseiller wana pe aya sous 7 fois soki na tangi place azali bato balemsi ba comprendre aya 7 fois wana nde papa aloba lere papa azoloba pa tata na biso nga naza sur place alobi 7 fois ya na mokili maintenant no asala nzambe mosala esepelisa ye te donc 7 fois wana akendeke ne lifelo azonga kaka bo sikoyo mpe susu asi akufa nayebi te soki azongi lisusu wana nde papa mutu ayebi donc oyo nayebi papa yango wana te mama Jesine nakolonga nde mama Jesine nde mama Jesine alonga mokolo ya liwa na ye papa alobi babatela nzoto na ye ebeba te ye nde Marie Madeleine apakolaki nkolo Yesu mafuta na makolo mama Jesine donc alobi na biso ba jeune bosu bozu molobeli akolobela bino auprès ya papa ezali mama Jesine donc ye wana nde alonga donc yango wana papa nazaki na komona tata mwana tata molio mo centre papa nalingi na compléter kaka moke eza na tata moko a musicien ba musicien kala faut baye mais natanga nkombo te tata wana tango mpela ya nowa eyaki ye azalaki na nzete molai na tango masuwa ezali kotepatepa asote ake kokangama na toiture ya masuwa ba musicien kala bayebi l'histoire wana akangami kaka na masuwa aza kodiemela na mopepe ezali kosalaka ye akangami ka makasi mais fin de fin mopepe elekaki makasi ale longoli yake okufa alors tata wana mawa ya nzambe mawa na yo esalaki ke vraiment azongisa ye tala nano depuis mpela ya no azongisi ye akobeta musique nayebi te soki alongaki me histoire kaka ya mpona kolakisa ke bato ya kala papa ayebisi histoire abi yo odiemelaki na masuwa ya nowa odiemelaki na toiture mon pepe eye kolongolo na yokelaki yo mawa na ndenge yo kufaka na ndenge wana yango wana na ye kozongisa yo beta musique mais bongo wana kaka ndenge mama Clément aye koyebisa ye kaka bongo etata mosusu pe papa Mfumalongo bazalaki bango mibale ayebisi bango alobi tala na bino mibale awa otanga bankomo te na bino mibale awa bokufa me na zongisi bino mais po na bino mibale bosala makasi po kaka moko kati na bino akolonga kiti etikali kaka moko po na bino donc bosala makasi na bino mibale oyo akolonga a récupérer kiti mais bino mibale boko kolonga te kaka moko akolonga donc makambo wana bato kaka ya kala baza kozonga kaka yango wana mais papa pour terminer biso tozoloba kaka makambo bato mosusu bakozongaka mais yo mpe ozongi tata Kimbangu nde yo papa Diangenda nde yo papa Simon Kimbangu mpe yo mpe ozali kokenda yo mpe ozali kozonga mpona kosilisa 4e génération tozoloba kaka mosusu mais yo mpe ozongaka yo kaka oyo azalaka oyo mpe azali na kombo ya tata mwana tata molio mosantu na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu na 1986 tozalaki kokende na Kunzulu na papa Diangenda na kati ya voiture alobi boye tata Matuba azali Abraham nalobaki na ye alongola mandefu wana na robo aza kolata ya basénégalais nalobaki na ye akenda te me ye ayokelaki ngai te akufi ake me na bloke ye nzela pour que ayebake ngai naza tata na ye maintenant ntango tokendeki na Kinshasa bibubu papa totie bafleur esili abengani biso nyonso tu tozongi na
Kinshasa bibubu ya tikali kuna bango mibale na bobe. Papa aza kota la direction ya Nkamba. Après bobe akangi photo. Papa ayeko loba na biso boye. Papa matuba na limbisi ye. Sikasikoyo akoti na likolo. Tata Nsomi azalaki le roi David. To yebi likambo ya salaka na mwasi ya Ulda. Donc akotaka te na zongi na ye yangwana to salaki na ye accident na le 29 juillet. Sikasikoyo alongi. Tangu tokomi na Kunzulu tozalaki ngai bobe papa Ditel na mama Doneta. To uti na bilanga. To ye papa koti na porte ya liboso biso to baluki na sima. Bobe alobi ngam tu nakangaka papa photo. Nazo mona pasi ona mokili. Mena likolo kuna suki na meko ko mona kaka mutu kuna mutu ana ko yeba ngai. Ditel alobi bongo ngam tu naza garde corps na ye. SPC. Ngam tu nakangila ye. Maintenant kuna suki na keko mona susu mutu mususu. Ako yeba. Mama Doneta alobi ngai nde mutu na lambelaka papa fufu. Donc na likolo tango asilisika koloba papa bimi. Biso nyonso to fukami. Papa lobi oui makambo bolobi eza ya solo. Mais tango boyaka bozalaka bana mike babengaka ye musantu. Mais tango to zongaka oya ko bomba mibeko nde mosala oyo aza kosala awa nde akende kosala ngo kuna. Mena kati na bino lokola bozali awa azocha musapi boye. Ba mususu bakokufa te kino tata na ngai akoya. Donc tata na ngai akolongola bino bande noire oyo eza na bino. Boko kende na kulumbimbi e akozongisa banzoto na bino lokola jeune ya 20 ans. Ndenge papa elebe alobi awa papa. Mais yo bengisaki nga na ndako awa otunaka nga makambo yango obeti nga kaka boye nzoto ezongi makasi na komi na 79 ans mvula moko etikali mpona kokisa 80 ans. Donc toza kopesa témoignage pour que ba jeune bayeba que tata Nzambe ezali yo. Tata Simoki Mbangu ya 1887 ezali yo. Eza kaka makambo te yokolaki ya pakundungu na pelekete eza ko baluka. Papa ba témoignage eza mingi oyo ko pesa su nzela to ko bimisa. Esili papa bozo balo. Merci. Kaka tolobi boye. To respecte Nkamba. Union sozali kosengama. To sala makasi tolonga nango. Mbala bone ozongi na mokili. Sosola oyeba. 4e génération eza ya suka. Suki olongi Ndabanga mingi batu mingi bakotaka na mozole. Na kolenga neti ya kweya fo babatela ye. Totika makambo wana. Toyokani Ske kilongo wakama tuza kolobela. Batu bazali kuna. Oyo basalilaka liboso Nzambe, boyo balongaka. Bazali kuna. To respecte. Tant tokota tout droit. Oza linga maboko na yobu. Tant wana osimbi obimi, pas de problème. Mais ko linga ko tshaba trouble kuna na kati to boye eza malamu te. Kolo moko pe papa Fumalonga alobaki ete to kozwa bango nyonso to kende kozwa bango nyonso bakoya ensemble to koya na biso calme. Boyebi te. Tous à la presse.
yango na touché likambo ya Bible. Quand il s'agit d'envoyer de l'argent en Afrique, je ne perds pas de temps. Je tape et hop, l'oiseau tape scène. Yango tokoya nango. Tokosala programme tokende kozwa. Tokende bien tokende te. Alors, Yasuka pona ngai beko eza na mbuki papa benza motoko témoigner na likambo wana ya tata wana kufaka wana mbuki soki aloba